Alobi aux frères et sœurs de mauvaises intentions. On a soutenu Kabila Mtalobi. Alobi ne venez pas ici pour escroquerie ou demander d'argent. Je ne suis pas Kabila et non plus membre du gouvernement central ou provincial. Abi, je ne suis qu'un simple citoyen comme vous, comme tout autre paisible citoyen qui aime sa patrie et son président. Abi, je ne suis pas non plus de la famille présidentielle. J'aime Kabila et je soutiens tout simplement ses œuvres sans but lucratif. Si vous voulez les soutenir comme moi, donc lui, soutenons Kabila, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Faites les pas l'amour de Dieu et non de devenir demander l'argent. Votre indulgence, s'il vous plaît. Wana soutenons Kabila mtakomi. Abi azu ba dérangement batu basenga ke na ndenga osakana te. Abi mani na komba soutenons Kabila na Facebook beaucoup tabomona. Mais si kotango to partager na ye na onga na lobi na ye esali pena mawa na modelo yo ba congolais musa nena lobi makambo bata IDPS ba combattant IDPS ba kinaye ko sala na salle wana ezalaki kaka lolenge moko ya kokendika ko eskoke ba yiba bakota la projet ya bato bakene ko sala bata IDPS bazala bango na projet ba sanga na bango na soki na Katumbi lokola bamoni ke papa Tshisekedi akoli bazana besoin ba local leader moko ko remplacer ba yokana ki na bango ke no ba pona na bango Katumbi ko bane soki président ya IDPS na futur soki papa ezate ezaba masolo na bango siko lokola ba combattant wana bazaki na masolo te bango bamona ka masolo nosu il faut mbongo pesa manakati mentalité moko désordre mentalité moko ya bonyama bake kuna babundisi bato babeti bato mususu bayibi ba portable c'est la honte yango zomona nazoloba ngwawa donc nazomona ni nakosa te mukolo mutu mususu akomekali susu boya bosala ba vanti bosala ndi nazoloba na bino donc nazosenga donc nazoregrete fubo na botakenga na okotisa bino boloko vraiment wana na mboko bokoti boloko bien alesima natala peso ba makambo esimbi ale nakozongisa bino pe na kisasa bobeta boloko ya kisasa parce que bozongisa ba congolais soni yango nazoloba il faut boya kotaki ngandem nazo présenter ta après anani na loba na représenter les bino ba biloko ya président Kabila kitoko ba musala niso sala na lobi makambo ya Kagame nazana problème tozana problème na ba Rwanda te boya nde botakenga bomona pena vrai makambo na ba discipline parce que bozongisa bato soni soki bozaki na besoin kotake bien bokoki koyiba bato ba portable te botake boyibi portable mais yango nazoloba na bino bozokende otake ba innocent ya bato bango baza na besoin bayokana eza makambo na bango parti na bango na répétele bino bango bayokana na bango bapréféré na bango eza nde nalobaki présent ya Moïse Katumbi c'est un combattant non tant comme on parce que binga nazala nga fier ata bolobi na boza na pauvreté king vuvu aza présent les amis de Moïse Katumbi lo bango na tuni miyo poni na bina poni na ngai po azane mundele ngabi donc c'est que bino un jour pe ba ko pona na bango mundele ya anglais pe na comme ne président ko ngabi mais oui azane d'accord ko de bazo ata mundele mo ya anglais awa azala président Congo parce que pona ko pesa éducation ya ba congolais parce que nzamba pesi bino grâce a pesi bino un président congolais o azana mentalité mindele tala déjà projet azana projet d'avenir atila ba 2050 bino botala un projet ka ya 2 ans 3 ans 5 ans il faut un projet milai netinga nazana projet de l'avenir ozomona ke nazo soutenir ba œuvre ya notre chef de l'état ti na émergence 2030 donc ce que bozo c'est sur lobby des jours passer bienvenue à Otika jamais bozo c'est la l'excellence na bino pour rien parce que ça n'est pas bien parce que nazo matéa ko nazo teya nazo ko sala donc ozomona pena ke non bato bakoma respecter nga lelo neti mikolo bato ya balabalo bato ni bande ko na bino balembi bolembi boya ngara za na besoin kutu ya trouble wala parce que nazo sabino ba disciple ya Jésus ça na disciple mongo ta kufa à part Matthieu akufa liwa mongo paisible bango tu ba persécuter bango bamuso bango mabanga bamuso bakosa mana batona banini siko ngaso boye ko bangisa te na osepela kutu nde nazoloba na sepelaka na trouble ça me fait du bien tant nazomona trouble na mona siko bien donc neti so na moni ke na mona trouble te na mo de makambo so kota bango te donc siko yo na mona ke kota ka pesa la bande ko muso ba meka na ba téléphone mais na ngotanga ba komona bango te parce que bande ko ba conseiller na ba non parce que tanga komona to azana besoin fula e ameka na ba téléphone mais na na besoin que notre to kuta na pona sepelisa alinga ko yata kimaka ba dérangement ni kana ba téléphone mais
mon avani na ye azomela so masanga na ye azuma kola chele la mesa ozobeyanga na téléphone mo grimacenga fe meko simba osimba te. Moi je suis ici à la télévision boyebi boko kita so bokiti na Alperton na pesa adresse bien bokiti na libula Alperton ozu gauche 2 minutes à makolo okutanga na za live en direct. Dans un besoin nango pena parce na bi ke bitumba ça me fait du bien. D'autant bozo tant tozo bunda wana ça la nga vrai. Nde na lobaka na banga loko te siko ta na zolo bango parce pesi nga passe na moteur boko take ba innocent ya bato. Boya bo take nga na zela rabino chaque jour et puis bato musu basala ba plan boko futa bango ta ba millions. Na banga ka te na lobi na bino bien que ba apôtre moi na nzambe asola banga ka rien. Ba apôtre ya Jésus ba kenda makama Yesu ti na suka yonga na okena makama kabila ti na suka. Ezate ke na osala ngo ndenge soutenons kabila lobi yango a osala ngo pona mu ya mboka na ye. Et puis so totali déjà bien. Ba développement monsieur ezosala mandenge banzela ezobonga déjà na banzela bino bomona yango te. Bokota bomona yango botala na YouTube na biso bomona ndenge nini banzela ezobo développement mboka e bandaka na kobongisa banzela. Lelo nzela ya Kisasa base ebonga. Kisasa tina bandu ebonga. Ba Kisasa ti balubumba banzela ezobonga développement ya mboka e bandaka na banzela. Tovani na kati na mboka nde nazolo bango na lobango à chaque fois. Julien Paluki aza gouverneur ya Kisangani kuna na Butembo botuna ye. Aoyo sebino ndenge nini Butembo changer ezokoma lokola poto bazobungisa banzela botuna ye parce que yebi déjà que non sans le président Kabila Congo eza na chaos moko terrible. Alors ngape na zoyo sabino sans le chef de l'état le Congo eza na chaos. Dozolo bango à chaque fois botala rabatsoki bachezo betama sur le terrain. Équipe ils ont mené 6-0. Donc cela veut dire donc ba gagner na bango to batikala tena 5 minutes match ici là. Bako bimisa ka gardien de but té. Pourquoi ça bimisa gardien de but? Bako cha bango ba biba poli. De la même manière nazolo bango à chaque fois gardien na biso ya but ezali le président Kabila c'est le gardien du but de la République démocratique du Congo. Et puis c'est lui pe o ya asimbi fungo la ya Congo. Siko bino siko songa na ba asimbi fungo la aba obenga na téléphone o flatter. Wana za flatterie, c'est la vérité. Et ça na bande ko belé na zo sabino ke ba kenda na bi ba kenda na bango ba makambo nde na zo loba na za na besoin na lobaka mingi te mais ezo senga ka na loba parce la bi na zuma teya. Mwana nzambe ya solo abanga kate. Na za na pasteur Gane awa il a fait avec moi 3 ans na kati ya Welcome TV ateya ka chaque lundi na 23h. Bakomata bakenda bapanza église na yete. Bokomeka na ndenge nini? Eko simba te paza mwana nzambe ya solo. Église ne peut pas baza plein, ba congolais peut baza kuna. Yo okino panza église ne pas le kana Welcome TV. O yo pe na ngo o benga na téléphone. O le ba ozale ka kuna pona nini? Donc amona ke mutu ne sala te. Donc oza suka na malédiction o vine o beba. Yango zo mona ke lem so ba musu bazo comprendre te. Ezala ba makambe bele o na ko loba mais bolinga ko distraire bato. Mais na zo yebisa bino ka ke on ne touche pas l'équipe qui gagne. Moi qui vous parle amne na za awa naza ko éclairer bino parce que bon mona ke makambo yo sala mangona mboka bien. Dans l'avenir nde to lobi awa toza na projet oyo et au sala ke bana classe bana école primaire baba ndukini classe au fele. Ba école efungami tala plus de 75 millions d'habitants eza ebelé. Ngakunde na lia na je ne pense pas que dans ata 100 personnes ba sengi senga te mais salinga déjà vertige. So au pesi mutu bo na pe kuto za sengo ndike bazo yokana. Ndeko moko ta senga pota nani tablette na tindele tablette ndike muninga ne pa yokaki ye pa sengi yo non soko pesi ngai nani président ko sepela. Oh est-ce ngata na o pesa yo nazo pesa po sala ngama awa de natali na bia bandeko bazo soutenir na bango bazo na bango lo te po na yebi yango. Ale sikoyo ndeko moko ta bia kenai ko kisasa ba pesa yeri nga ba pesa ndenge ni passe soki lelo mutu lokola na pesa na exemple nanu. Obe mina ko soka bia pesa ombonga pesa ombonga uti na poche na ye. Siko ye pasa na famille na ye, azana mwasi na zana bana na ye. A pesa lombongo uti na force na ye na poche na ye na likamunini. Soka pesa mo quelque batu mbongo a pesa bango akabeli bango pona bolingo ka ya mboka ndeka biso do kabia. Parce que c'est un travailleur azora mbongo salaire na ye. Aza mutamayo yate do soka pesa mbongo uti na poche na ye. Siko bino ko senga wana loko sezo bebisa ale siko bino bokoma obena siko mutu soka zoloba boza flatter yango na zoloba mutu akomeka pende pa na ngamde na zoloba wa donc makambo siko yeba na bien siko tant vanda siko na ba police bani do vandi tiko na bando loba na bango bona baola sabo botala kuna wasala bo place ba kango pende obeta 10 ans de prison et puis
nde na lobi ke fona mona penake makambo ngo sili na zungiso na kisasa ale okoti bolo ka kisasa parce que o sala busoni au lieu raisonner nde ni ko bongisa mboka na yo parce que mboka ebonga na bato baza na libanda ebonga na bato baza na libanda bino bo sala ba makambo oyo bobangisa bato lelo kamera lelo akomi kobanga banga liko na bino lelo kamera akomi traître liko na bino po ani bobeta ye bangisa ye atala bi na kufa pamba tika na koma ka traître na koma bato na banga mais na end of the day suka andimi nini andimi to ke na dialogue parce que dialogue n'est à voie à élection on dit élection il faut qu'on ait un dialogue au bout dialogue au bout élection de ce pour bout élection donc tu kende na référendum peuple à l'oba ce qu'on a sauté là bas makamusu na tela qui donner mes informations na Tchad président tchadien 5e mandat vraiment 5e donc 1 2 3 4 5 fois a posé candidature à passer président à Tchad c'est que Tchad dango ba Tchadien baza batuloko bisote c'est que président on a Tchad wana elo ni ya grave ya sali o yepe akoko sala peke no sali 5 fois mais c'est que biso donc des mandats pamba bozo bendi nango ba makambo belé alors makambo no suto zo loba eza la constitution ni no bolo bakala so glissement eza la constitution bolingi te dialogue eza la constitution pour dialogue pesa la constitution bolingi yango te donc yango na zo loba na bino que étant que prophète de l'Éternel donc ezama kamonga na zo loba za ba fouter la route mbongo mais na zo loba ngo gratuit nde na expliquer bino que le 19 décembre et eza nango journée normale ko la journée nyo surtout les 20 pe za journée normale ko la journée nyo surtout to continuer na biso donc cela veut dire ce qu'on meki na yo mibeko ezali c'est eza yo moko ce ko poni na yo bio ke na makala loka batu musu bazana makala balobaka te bavai na bona makala pe likoloka bazoluka vi na ndenge soki ya ndenge nini mais ndenge nazo expliquer bino ke un jour bokopesa réseau bato belé bakosenga pardon alors pasteur limbisa biso na makambo tosalaki tobanaye koyeba te mais ozala trop tard alors conseil gratuit bo soutenir chef na bino c'est une bénédiction ce que ça contre mouton osala malamu ezala malédiction yango nalingi bandeko bazala na malédiction te alors nazotika bino tozo continuer ba image na biso zoleka botala ndenge nini mboka ezokende développement ya mboka ndenge nini tout le monde support le chef de l'état alors yango tolobi biso no sinon le président Kabila zala avant dans la poste wana tozala bino tina 2050 si next time suivez les images stay tuned. Leica Mobile's offers are becoming better and better. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a quitté Kinshasa ce mercredi 3 août 2016 pour une visite au travail dans l'est de la RDC. Surprise totale à l'aéroport international de Njili. Au lieu de se rendre au pavillon présidentiel, le chef de l'État se dirige vers l'Airbus A320 des Congo Airways à destination de Goma. Il prend place à bord de l'avion passager sous le regard étonné et admiratif des voyageurs. Après plus ou moins 2 heures de vol, Congo Airways atterrit à Goma. Le chef de l'État descend pour une escale technique. Il est accueilli par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Le président de la République reprend par après le vol à destination de Beni. Il est venu à Beni comme à l'accoutumée, s'enquérir de la situation sur le terrain et s'assurer personnellement de la paix qui doit régner sur ces territoires comme partout en RDC. Dans une ambiance électrisée, Kassindi, à 70 km de Béniville, a accueilli ce jeudi 4 août le président de la République, Joseph Kabila Kabange, venu du chef-lieu du territoire de Béni par route. Il se rendait en Ouganda à un sommet bipartite à l'invitation du président Yoweri Museveni. Le chef de l'État ougandais a accueilli son homologue congolais à la frontière, à la localité ougandaise de Mbondwe. Les deux chefs d'État ont été conviés aux honneurs militaires avant de recevoir le bain de foule des deux communautés congolaises et ougandaises à la frontière.